bien de Naza. Je suis beau parmi les beaux, je suis beau. Je suis là parmi les beaux. Mais yo so battu na place à beau. Tant que banga na point et yo pour nous a pra. Au moins nous a pra. Mukinza ba sangisa na nie. Ozo comprendre? Yo. Un tabac. Un bois. Un ou. Zoba. Fojo, imbécile bolos. Masoko pota. Le jour où yo mona, on a poto. Qui ça wana, maramuto comme calme. Je te dis que non, au mona que phénomène combattant est aussi là. Mais tant que maramuzara ya ma belle qui na ça c'est un peu difficile pour aussi là. Est-ce que qui combattant parce que dans autre monde vidéo moko c'est les uno. Afika pena mutu sexe ya mama nae, a bandela ngomba le. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, bande ko bolanda biso partout à travers le monde. Tolobaki toyaki poto ya kotala ka poto te. Toyaki poto ya koluka koyeba nini pe o elekaka na poto. Tolobaki soko za mwana poto ya solo, il faut o lekana kati ya fimbu na fimbu. O leka o expliquer makambu o ezo lekana kati ya communauté congolaise. Lelo to yambela bino mwana mboka Amisi Shindika Manene oyo tokosola nae parce que yaza molobeli ya bana mboka o tomona ka bunda ka pona mboka nae vraiment apesaka ba message ya nyoso tu o ezoleka na communauté congolaise ya ona bengisa ke na lobi ayo leka na micro ya fimbu na fimbu tozana besoin na eto eba évolution a poto ndenge makambo ebele ezoleka surtout awa na niveau ya Belgique place nazo ya mbae Shindika bonjour. Bonjour Ndeko Ken, boni. Bien, bonne santé. Ouais, ça va, là. On est là, total merci beaucoup, Shindika. Bandeko bazolanda yo partout à travers le monde. Mais quand on va expliquer, biso Shindika, zanani, Shindika oya poto na nini. Donc, nga, comme on a nos alliés, Amisi Manene Shindikana. Ok. Le jeune maître. Le jeune maître. Voilà. Maître et à sport. Ou maître et à frappe. Donc, maître, c'est-à-dire que ben Ramutu maître dans le sens que tango osa déjà na boanya ya roté abatu ko lakisa batu ke eloko eza boete eloko faut ça lango boye. OK. Est-ce que c'est facile ya ko vivre na mikili ya poto parce que tozoyoka bandeko ebele o ba poto avant ba pesa biso ka conseil na Kinshasa que boluka vina Kinshasa poto eza ya kobeba. Est-ce que yo muto ya poto mwa kala ko expliquer biso conseil wana eza bien ou conseil wana eza mabe pona bandeko ba Holanda biso peut-être ndeko alingi ya boma business na ye po aluka kaka apesa mbongo na agence aya ko luka vina poto ko expliquer biso est-ce que ça conseil ya bio bandeko ba Holanda boluka vina Kinshasa poto eza ya kokufa ou conseil ni opesa bandeko ba Holanda biso ngai conseil na opesa ezana nu bandeko balinga ko conseiller baninga ke boya na poto te poto za ko beba poto za ya ko changer na ko loba c'est faux et archi faux. Pourquoi? Parce que soki lelo France, Allemagne, Hollande, Suisse, Londres, Canada, États-Unis bazu ba tcheka ba avion na bango na aéroport wana ba bituza na posa ya batu ba la bamboka na biso. J'espère que même na soso na kisasa a ozalate na soso na Kinshasa ozalate. Est-ce que vous assure na sûr parce que poto zali mboka oyo
bato belé sorotali bato bana poto lelo la plupart ya bato balesaka ebele na Kisasa. Donc diaspora na biso nde moto simbi Kisasa wana. OK. Bongo bandeko balobaka poto esi ebebi nango poto eza ndenge ezalaka kala te. Soza sirte ke soki pe batie ba avion awa na poto po bato bazonga Congo. Wa sirte ke bato bakondima kozonga pe Congo. Wana eza lokuta ndeko kenda. Omoni na poto awa na dit peut-être un peu sur information pour comprendre. OK. Ndeko na biso Freddy Kalonji auti kokufa. Juste parce que ba refula qui est bana ya Belgique ebele ba ebi aumela na poto awa après ba makamuka ndenge zalaka ke France kuna bakangie ba refoulé 2 jours a komika kan aéroport atali degré à molili eza na aéroport wana ndeko akokite ya piqué mbamo crise akufi. OK. Est-ce qu'il arrive à rappeler na poto bo fandi bo sali journée mobimba ke courant ezate? Et c'est rare parce qu'il y a un poto même na ba fin fond ya ba mboka opena oyebi ke non okei boye tam susu pona mutuka po amundela sala nzela na partout mutuka ekotaka mais na ba abisika mususu oyo ko peut-être même pas mécanistique courant ezali mais so komi elora liboso okuta courant na mai po yango ne mutu sala po mutu azala surtout ba memanga na village moko pena ya suka balobi oza petit village na petit village andeni ni mboka kitoko boye ba bisanga petit village. En tout cas François Timanga na peso bambote Joël Salambi le millionnaire megaboss Joël Salambi na peso bambote belé place ozolanda biso. Donc soki pona kopesa conseil pa ba jeune oyo bazo kutana na ba occasion ya koyo lukavi na mokili ya poto donc ba hésiter na bango te. Donc ndeko tout oyo amoni qu'il y a la possibilité ya koya poto ngana le ba toujours tout chemin mène à Rome. C'est-à-dire nzela to eko salake oya ozana biso elongo awa biso tozali awa parce que biso toya ba poto awa ezana bato ba décourager biso te. OK. Là déjà je sali en pensant masananga Roli parce qu'il est déjà partir nazaki na kin donc il fait parmi ya bato ba conseillanga que mon cher na préféré oya kotanga na poto na camarade nanga pe Macao Gloirdi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ba difficulté nini awa na poto bato ba vivre nango parce que moi sango moko etambola mingi balobi bandeko mingi awa na poto ata bobenga na kandenge ni surtout bandeko o ba na France ata bobenga na katati ndela kombongo na Wester soko komi poto bengi epo aya mbona ndako na yako yamba ote o ba yamba bato mingi na ndako eza bongo bandeko ba na ba Belgique bamboka mususu na petite différence nini o ezaka entre Belgique na France. Donc, différence entre Belgique et France, je peux dire que non, différence est à pensater. Mais, ezaka ke, et là qu'on a remarqué, na France, batou baza trop ébélé pour l'instant. Et, to ya batou, na France, et qui y a Belgique. C'est-à-dire qu'il y a des gens, oh yo lelo, ça peut être na tenté. Il y a beaucoup de parce que déjà vie à France nengengai na komaki pene na tambola toujours na France na mona ke ezali mboka o soza courager te reliate il faut bima. OK. Dans soza courager te reliate parce que bande ko belé ba ale la babi bande ko belé à France ba yamba batu na bandaku na bango te babanga ko laksa batu bandaku place ba fandaka. Siko nazomona le contraire na Belgique soki obengi ndeko nyonso akoyamba ona ndaku na habite bandeko ya France baza difficulté ya kokutana na batu na bandako eske baza bandaku ya baza na bandako ya minene ndenge moko na o abino na Belgique ou bien eloko nini esala ke bandeko ya France bakima batu mingi kokutana na bango na ba résidence officielle parce que déjà na France ezara na système moko komona ke ndaku moko batu ta mususu 20 na moi boye bazate mena abutu o atandia bolali tongo mona mutoko sama ngamna ye elora ya ngona onga koloba na France c'est information zo pesa na za vrai mais eza ngana na poto a on atambolaka. OK na poto na tambolaka tant la lobby que non différence entre France na Belgique eza que non France eza la population est belée par rapport à Belgique. OK Ce qui fait que mboka oza la population est belée
banda coupé ya rola la il faut quand même ça peut belé OK chose que banda ko eza muke o sa boni et si ka moko to tala ngata 5 6 7 8 merci beaucoup c'est ka tongo tana amisi shindikana balobi ko ya poto eza nango normal ya nango facile mais difficulté à poto eza makambo etali mukanda mais kako ko expliquer biso eloko nini esalaka mukanda na poto eza la pasi otomona bande comme ça basali ba 8 ans 10 ans azwaka mukanda te conseil nini opesa bato bazoya poto sika pona démarche ya mikanda bon pona démarche ya mukanda omoni na kala mikanda za kopesa ma facile mais soki na yako tala ke pour l'instant bato babebisi mikanda za biso moko ba congolais OK c'est dans quel sens que je pouvais dire c'est les Kambwango ezali ke omoni tangu outi kisasa oye na poto OK bato belé baye barateke na poto baboka ngunda là déjà jadis dans le temps quand je demandais à mon papa que non ngafuna ke ne poto tout nanga bi OK ne poto ngakuna na sombi ndako na poto te au fond de ne pas ya nani donc il y a beaucoup de gens au bana kisasa ba papa bandeko baza toujours na idée wana ya okanisa keno na poto awa soko ye obana ko fanda wapi na poto awa soko ye baboka kangunda pour soko dans place ya ofanda te il faut boka ngunda par rapport ya mutu oyo basaleli recoupement familial ya famille c'est-à-dire aye abida keno papa na maman bana ndaku ba bengisinga na place ya ofanda na bande ope mususu oyo papa na maman bazana mo moyen batindie na poto po ya kozwa bwanya mayele po akende ko kabola yango na kisasa na batu mususu pe oyo amoni keno kisasa tellement misère eleki parce que nga ina ba ville mususu na tambola na ba fait fond na mona batu bazolia matokolo ya Thompson na lela na Congo OK à partir ya wana nde et révoltant ngai na loba keno il faut lancer l'effort na vie na ngai ti na okoma mo bange na kende ko sisa na mekili ya poto OK et puis eloko mususu ezali ke omoni poto tozali lelo soki bato bakoloba ke poto ya kala na ya lelo ezali ndenge moko te eza vraiment lokuta nde kokende eza vraiment lokuta ndeni parce que poto akala tozala mona bajika bazoya Kinshasa kotonga bandako mais lelo ekoma mwa difficile po mona mwana pota yo tonga étage ya ba 5 niveau 6 niveau parce que omoni ken na poto ndenge tozalaka boye faut yeba ke bandeko ebele batongaka bandako na kisasa na poto mundele adefisa mutu mbongo c'est surtout ka soko salaka soko osalaka na yo oza na CDI na yo oza na musala na yo ya bien donc po ba pesa yo 100 000 200 000 300 000 mundela a opesa yo et ezala bandeko mususu ebele bazaki na idée wana ke na zwi mbongo na banque na kina tonga na mboka nanga na telemisa eloko ya munene comme ça tango bato bazofutela kuna na comme kozongisa mundele mbongo awa na poto mais lelo comment un peu difficile parce que bandeko ebele basala ba makambo ya minene na kisasa mais bazwa retour te OK da bazwa c'est-à-dire que atongi ndaku azozela ke bafuta kuna po yepe afuta awa okuna ekomi yomo lobika ndenge mboka so ezalaka ba raison belebele siko lisolo uti obeta ya kobwaka ngunda o bandeko na biso ebele o sengi soki oye premièrement il faut bwaka ngunda soki na mboka na yo peut-être ozalaki na ba problème te o ezosenga o bwaka ngunda siko bandeko bakenda bwaka ngunda ezaka ba histoire fondée ou bien ezalaka histoire pena kobeta histoire vekaki na mboka na ye ken na Congo toyebi ke Congo zali mboka oyo bitumba esilaka te OK parce que eza mboka oyo déjà esika miel ebimaka na yebi ke banjoki bazaka toujours wana OK et puis bato ebele baenviaka Congo na biso po bayiba ba ressources minières oyo eza na mboka na biso yango eza ko rendre population na biso lelo ezala pauvre population congolaise ozomona ke na lobi yango susu moi je vis
bana bazolia matokolo ya Thompson. Je dis bien matokolo ya Thompson. Okay. Est-ce que yo peut passer na betape wana ya kolia biloko mpona moni obeti sete nango mwa 3 fois. Et comme là opé non ngai yo comme na ndenge nini parce que ngai déjà oyebi ke na Kisasa tozana ba famille oyo eza moyenne, tozana ba famille oyo bazana yango, tozana na famille pe oyo eza un peu moins pauvre. Mais il y a koloba ke kolia matokolo ya Thompson, c'est un peu difficile parce que déjà koko nanga pe à son âme azaki opérateur économique. OK. Tozako so ba carton ya ba Thompson biloko na pamba gratuit. OK, merci beaucoup. Tozo continuer kaka na émission na biso. Lelo to mona phénomène combattant. Est-ce que combat au bosala na poto ezaka combat ya kofinga ka bakonzi bieza combat oyo boko sala kolobela makambo oyo zo marché bien te na niveau ya mboka na biso? Mais Nderoken, au moins lelo nakolo ba peut-être tamsusu au nom de tous les combattants à na poto. OK. Au nom de tous les combattants, je dis na poto. Ozana bushi wana nazana bushi wana ya autorité wana ya kolobela yango. Pourquoi? Parce que nazali na poto awa. Au moins les combattants zali nani? Combattants za bandité. Okay. Combattant za voyouté, combattant za délinquanté, combattant za moto yoté a raté vie na poto non. Combattant azali moto yo azo tala souffrance ya peuple wana eza na Kisasa tellement que on a poto déjà Ken, je pense que ce qu'on a mouri na tongo to boire ba miliki na ba makia. Voilà. Mais oui, bien na Kisasa, il y a des gens même comme soit sali 2 mois, 3 mois, 4 mois, même une année. Amela miliki. OK. Ozomona. Sikoyo combattant tonga monike aza a na poto. Aota déjà vie sociale na poto a ndenge zali. Na pasi wana adota la que population na ye na Kisasa eza ko souffrir. Yango ne pesa asko révolte. Ya koloba ke non. Tolingite, makambo changer. Et puis là, je le dis encore, les jours où yo romona, on a poto, qui Kisasa wana, maramuto comme calme. Je te dis que non, au monde que phénomène combattant est aussi là. Mais tant que maramuzara ya mabela qui na Kisasa, c'est un peu difficile pour aussi là. Est-ce que qui combattant parce que dans autre monde la vidéo moko c'est les uno, afika pena mutu sexe ya mama nae, a bandela ngomba lebele. Tout le monde a rappelé la vidéo msusu ba vie na biso ba boke tuwa ya mbo basalaka. Est-ce que combattant ngo il faut ko sala ngo ko finga batu na ba insanité oyo msusu ko oyo kata soni ya koloba bango baloba ngo tina ba micro ce qui combattant eso permettre bon Nderokian pour la question na ko répondre yo. So moni combattant azo finga to azo sala nini? Ezana batu msusu nzamba kela bango bazaka bako ko maîtriser émotion té. OK. Donc ceux qui déjà quand des yeux et loko yaye peut-être ya ko se défendre ils faut finga. Donc ça fingi voilà d'ailleurs pour ça tout pour ceux qui quand yeli ko finga non nalobi sanzota mama mutu nalobi bongote nalobi ezana batu mususu oyo parce que nzamba kela biso le lenye moroté. OK. Ezana batu mususu baza mikuse mususu baza milayi OK. Mususu baza moyenne tout ça là nenye mo pe kati na biso tozal ndenge moroté. OK. C'est-à-dire mutu mususu oromona soki a monelo o se peliciété afandi kimia et ana mutu mususu aloki aloba et ana mutu mususu pe aloki afinga donc ofinga eza ça dépend ya mutu na mutu. OK, merci beaucoup. Napesi maître Churamboma imbattable bambote belé ye na moni ba féliciter mikolo ya balobi ya maître Churamboma ya sala jeune maître ya za combattant ma sala ba analyse normale alobela makambo eza pena na nzela na habité. Est-ce que bo reprochaka nini na bato yo ba sala ki combattant mais ba sala ngona nenga des autres mutu sala ki combattant na ndenge ya des autres za raté Zara oh c'est le dit en sala oh batu ba déplorer que c'est les zino ba propos azolo ba na ba micro batu ba sepela na ngote de pona yo zo trouver ngo normal mais na bandela ngo lisusu toza batu mutu na mutu azali na façon na ye ya ko se défouler ko manifester colère na ye ils na mutu mususu a ko se manifester colère na ko finga mutu mususu ofanda kimia mutu mususu pe est-ce oza pour
Benjir onde qu'on a besoin les ino pena bimisaka na ba micro oza pour Congo na biso tous à la opposition ya bongo ya ba combattant ya bongo oza pour non ndo na biso c'est les ino soki pongai na tala été qui a fini mutu tonini yo mutu so kwa apprendre na yango mais soki oza na image tonini to eloko oyo afinga batu to oyo omona nga na kolobaka ka keno azana ba raison oyo afingelaka po akofanda ka calme pamba ka beauté mamoko abandi ko finga est-ce que yo so mona mutu afandi ka boye netika keno même na balabala mutu afandi ka boye mamobo akomo finga amoka za liboma donc so ka finga c'est-à-dire que azana ba raison na ye o sala keno finga. Merci beaucoup. Alors tozo continuer na biso émission na biso tozo continuer pona yo côté le mela ba concert ba artiste et musicien ba lesaka ba na bango ka na sima ba concert wana pona yo za idée bien ou bien ezala idée ma bendenge ba telemela ba musicien ba sala ba activité na bango normalité ken mboka oyo ezali na bitumba mboka oyo population ça ko souffrir mboka oyo population l'air matokolo ya Thompson. OK. Est-ce que eza mboka oyo eza na mboka ya batu kozala na esengo tonini tout le monde na poto awa na beta toujours c'était mundele eloko liboso olobi mboko population eza na bitumba mboko non mboka oyo eza na bitumba parce que Congo eza na bitumba. OK. Du jour au jour. OK. Congo eza na bitumba parce que mboka oyo eza na bitumba mboka oyo ozomona que population asa ko souffrir est-ce que tout ça vraiment na tant que batu to bon ko sepela to boité bana wakata ote mwa mukeshi ndikana amisi tokutana na bino yo poza parmi ba congolo ba stafaka chaque jour ouais toko sanaka liboso micro te ouais wa parmi ba congolo ba stafaka chaque jour ouais na chaque jour wana bomelaka bière chaque jour bokaka musique ya bato bobo ya ba beta chaque jour pourquoi pas botelemela melaka baba wana pe kufa pourquoi pas bobo ya pe komela masanga te parce que bo stafaka chaque jour soki komi congolais ndeko no congolais ya beta musique ndeko mi problème obino bozo telemela est-ce que obo yango ke yo chaque jour okendaka pe ambiance toujours telemela tenga nga je dirais que mutuna mutoza na façon na ye ndenge amela vie awa na poto musique ebetaka pe na bandako. OK. Ezaka la musique te nde ekosala ke ngana yoka yango te yo yoka yango te to congolais ayoka yango te mais soko mona ba combattant balingaka te musique ebeta balingaka balakisa na Union européenne awa na poto mundela comprendre que non congolais za mutu ya mawa congolais ako donc mboka na ye eza na guerre soki ba musique bani ko beta manango awa ba komona ke no tala kutu na expliquer le romoko ponga na fa na mindele na poto awa j'ai eu vraiment beaucoup de temps ya ko observer mundele il y a des congolais où ba fana na mundele juste kaka pona ko seka ko sakana tout mais nous nga na fana na mindele pona comprendre que mundele mal na ezali nini mundele aza mutu aza trop côté pratique c'est-à-dire soki amoni yo bolala kanda ko mokola mukanda ko moko amonoka na tongo wala muki ozolo beloko moko te mawa auluka yeba mawa wana ezali nini oza kati na yo mais soki sikoyo makambo ya muziki omona bato na muziki yebeta te ça fait aussi partie que population congolaise et la population moko ya mawa. Donc on n'a pas le temps là, to banaka ke to la sango na monde entier danser dans des bars tout ça là. Est-ce que ceux qui le lo au koti bar au bini, bato baza libanda. Ba ko ba keno so bina na kata bar. Na musique ya poto pe beta na kata ba salle. Mundelo azole kapel libanda wa bateke bato ba na kati kuna ba bina musique. Soki musique ya mindele oyo olobi. Mundela beta musique na mboka na ye awa na poto. Soki congolais musique congolaise oya biso ebeta marana poto te c'est parce que na bandeli yango lisusu bandeko na biso awa na diaspora balingaka balakisa
na Union européenne que nous sommes un peuple tozali peuple moko ya mawa toza na ba problème na mboka na biso tokoki ko sepela te. C'est clair que toza peuple ya mawa toko sepela te, mais peuple ana esengaka gravité pour na misala, peuple ana ezosala, peuple ana ezolesa bana très bien, peuple wana nayebi te ndenge bo interdire musique bongo misala pe bokosenga gravité ke une année peut-être biso nyonso to ba congolais to sala te po bitumba na mboka. Mais Ken, obi question au tuninga keza excusez-moi pour le terme peut-être eza question mo eza trop banal. Dans quel sens? Dans banal nandeni parce que baninga musala na bango attends. Mais abino bozo sala. Non, attends. Bozo la muka bozo kene musala na bino. Non, Ken attends. OK. Ah on a poto déjà avant muto sala. Il faut bapper son contrat. Donc c'est-à-dire qu'il faut respecter le contrat de travail oyo. OK. Ba pesio yango. Siko contrat nini ezali entre musala na musique. Et puis d'ailleurs kutunga na ye awa puna solanga yo makambu ya bana ya mboka pa makambu ya musique. Non, tokende nyonso to na musique eza na kati ya makambu ya mboka parce que ba musicien wana o ba obeta pe na Europe te ba bande ko na biso congolais. Tongo midi poko ba olela na likambo wana o botelemela musique na bango ebeta te. Eloko wana pe balelaka tongo midi poko. Parce que difficulté comment na mboka na biso comment na ti musique kaka nde botela misu. Alors, côté la division o ekota entre biso na biso ba congolais, ba combattant côté na bango, ba tumsu côté na bango, côté na bino pe ba combattant, bokoma deux parties. Parti on a parti o soki ko bokutani na nzela bitumba. Na habité par rapport ya division na o ekota entre bino na bino ba combattant na habité solution ni ko pesa po babiloko wana esila ya ko bunda na babalabala ke oyo mutu ya fayulu o koto batu ya IDPS. Est-ce que vous êtes vraiment sûr makambo zolo bana poto o ezalaka? Mais ezalaka soki ezalaka te, est-ce que vous êtes sûr baboke tu batambolaka libre partout na kati ya Europe? Viens na bogisi bon pe matosala na émission. To sala na émission ya ko batama. Parce que azobanga soki ba combattant ya côté musu ba moniye ba ko tsa lumbe. Non, Ken. Ah, on a poto, nazo bandela yango bien. Okay. Combattant za mutu ko tsa mutu lumbe te. Combattant azali voyou te. Okay. Combattant za pe yankete. Combattant za pe mutu te que non, ya bakanda kanda non. Soki ndeko yo tant comme moi parce que na habite nani ndeko Bogis. Peut-être lui il avait aussi ses propres problèmes na batou. Pour appeler na poto, tozalara awa, tant mususu nga nazana ba problème nga privé na mutu tel toyo kana raté. Okay. Et cela ne veut pas dire que non tout ça combattant tout ça là parce qu'il y a des gens où ça comme ça la différence pour différencier bah problème la biso privé na ba problème où yozali il y a non combattant ici là net singai des gens sont bien comme combattant. Or moi je suis à Miss Emmanuel Shindikana, le jeune maître fils à papa. Donc ce qui fait que rôle nanga ezali pona bundela bana ya mboka nanga surtout ba oyo bazo uta kisasa bazo ya na poto ba comprendre nini poto ezali pona ba koya na mbeba te po ba biso oyo toye na poto awa lelo to comprendre nini mundela fonctionnaka, c'est-à-dire que moi boanya oyo tozuye pa ya mundele tozape na posa to pesa yango na bandeko na biso mususu oyo bazo ya na poto sika poto tambola ensemble ba koya na mbeba te. Merci beaucoup. Tota omona auto sala ba vidéo ebele awa. Ndeko na biso mo congolais ba bomaki ya na. Belfred ba bomaki na nzela pa bandibu. Ouais. Bandibo ba bandeko na biso ba congolais te. Tomoni osimbi micro olobi nyonso to koka ekoloba. Pourquoi pas ba congolais oyo babundaka pona makambo ezoleka na mboka? Pourquoi pas bo sangana kite bo sala moi marche moko boye? Ya hôtel Emila étranger ou baboma de konapso Congo. Mais Ken, les gens sont nga moko sona na telemi. Eza kwa nati bande kutu ba telemi. Non, koloba bongo te. Mais oui. Parce que na sali vidéo yoka, na sali vidéo wana. Akufina maboko ya ba congolais. Akufina maboko ya banani ya ba non. Ya bandibu. Mundibu ndia chiake mbeli na kingo ebimaki awa. C'était na 3h du matin. Akataki motema na 3h30. Okay. Mais loko langa na zaki na ye 3 jours avant.
C'est un petit que j'ai. Est-ce que Zambala liboso mundi babo ma congolais? Je peux dire Zambala ya liboso te mundi babo ma congolais. Et zappé na ba congolais pe mususu oyo babo ma pe ba handibo. Donc liwa ezana ba circonstance belé comme la moto. OK. Ouais. Ce que démarche ni oyo ba congolais bosala ki pona kolukelo ko ane ya lisute. Déjà démarche au Congolais basalaki et j'espère qu'après avoir sala nini vidéo on a salaki oyo etambolaki partout même na Kisasa balikisenga na ba chaîne musukuna na yokaki ezape na délégation ya ba kulutu na ngai oyo bayaki pe kulutu bokechu le commandant Eso et les autres batalaki vidéo tout donc je peux citer beaucoup ya ba tout au ba monaki bazaki touché pour le monde comment autant surtout sur les réseaux. Okay. Donc ce qui fait que ceux qui est le moro salami et tamboli bande batali ezaki ndebo biso poto sanini tokei le roi ngai nazaki na temps le jour là il y a au mesika wana koluko sala vidéo wana da jour ngo ayo muto zala na temps non na bi loko langa na peut-être ngai nazaki na tempo omoni ndeoken ngai na poto awa na ko obi bon nanga zalaki ya bo zalaka non mais na monaka ayo moko non obi de yake non na stafaka non obi de yake non na mais o stafaka trop voilà obi ki na stafaka trop zela o stafaka trop oui sala ka pena ambiance ndenge mutasala ka ambiance ya chaque jour staff no siko bien na ngweza yo zaneti musombeli batu to mona ngo chaque jour soki batu ba makambo na aloba ba merveille rambo ba bakali ba congolais nyonso ayebi syndicat oyebi na posaki une question pourquoi botel melaka ambiance o musicien so alinga regrouper batu boboyaka mais bo stafaka chaque jour parce que yo posa parmi bato ba stafaka chaque jour place makelele ya musique ezali bakolo musique wana bolingi babeta awa te nde loko ngai na bengisi yo to meka kosolola mais ken ngai sikoyo naza côté musique te nana temps ya distraction te entre musique nga beat nanga ezali na bundela bana ya mboka nanga faut comme comporter na musique ya sokebe non même pas oninganaka non même pas koningana to fanda na oninganaka koningana nanga ezake nanga bababa o senga ba pe bo bandela nzembo non mon frère to sala kana yo makambo oyo eza libanda ya bana mboka te mais eza musique ya mboka na biso nde na wato na yo na toni yo musique ya Michael Jackson te place ebele to fandaka batiaka musique ya Michael Jackson te batiaka Lucky Dube te batiaka ba Kofi ba Jibe ba Wera oyo bino boboyaka baya kobeta est-ce que yo yebi ke ba problème oyo oza nango oyo oza nango na Kisasa wana tangu ba kanga yo trop na ba aner ba bloko bele est-ce que oyebi ke na problème na ndingo oza nango awa na poto awa est-ce que oyebi ke na oza na droit il faut ba protéger yo mais wana siko eza makambo nanga personnel non eza makambo personnel te déjà pourquoi siko ceux qui mutu azu problème baluka ba association pour na poto ezaka ke non oza na problème il y a yo moko personnel mais oki oluka ba association pour na ba aider pourquoi peut-être ngande peut-être na côté le mélange so musique beta te pour ba musicien batindela kabiso ba bureau de basala kabiso ba lèvement ba beta kabiso ba kanela kabiso mais bi yo siko na tina kana bino ba combattant na raison nini oyo bino botelemela ka musique c'est ça le chaque mutaza na problème na bandeli awa mutatelemela ka musique na poto azate mais to telemela ka ndeke Congolais azali na bitumba, Congolais azali peuple aza ko souffrir, Congolais azali peuple oyo aliaka matokolo ya Thompson, Congolais azali peuple oyo soki lelo Belgique achekaka. Ken, oyebi combien de fois Belgique ekokota na Congo? Je pense 80 fois. Ndenge même 1000 fois. Non, voilà. Donc ce que tala lokwa moi petit pays oyo, Belgique. Tango ye ba pesio mukanda na fin du mois déjà ba pesio 1200 €. C'est qui est équivalent à $1200. Au salakate. Wana nanu ye ozu mukanda na yo, oza na ndaku ofandi, tu osala ba formation ba belé mais moi petit pays yo, chaque fin du mois ba lekiselo 1200 kotinda na kata compte na yo. Ndekanda na Siko non, zela. Siko yo. Bien sûr que na Kisasa ekoki kozala pe bongo te. Mais quand même biso bato oyo to na poto awa
non t'as la ken des fois moi je mange non je mange bien au bien na stafaka na kabela rabatu j'envoie puis aussi moi ma misolo na Kisasa maintenant sikoyo combien de bateaux bana Kisasa oyo tamsu lelo baliete ni ngala tuto sur la boue est-ce que liti wana combat il fallait continuer kaka tandis que combattant de la minute tu as dirigé combattant parce que Fatia za combattant za mtu bozala kina na Belgique lelo yenda za président de la République normalement fallait combattant nyoso za simana est-ce que wana community coopération mususu bolobaki combat e bandi bo Kabila soki dégage Kabila étranger tout ça lelo Fatia zui combattant lisusu mais tout le monde ko pa mwezo silate c'est que combien makambo mususu za sima ya kombango non ils ont makambo mususu te papa nabiso papa Félix je pense que nina zolo babo elongilanga ko se rappeler na eloko moko elekanaka awa o cheval akufaka na lobanga mingi te tango azui pouvoir na ye eloko nini ya liboso asalaki azwaki bana poto OK azwaki bana poto apesi misala pourquoi parce que ayebi ke bana poto bayebi souci na pasi oyo peuple eza nango donc ce qui fait que bana poto baya na Kisasa na mayele oyo bango bazui awa na poto pona ba tambwisa mboka na biso elongo mais viki Congo non viki donc nzela ngana sa bayili ngai mais viki na mboka na biso Congo okomona ke na yeba to za mboka moko ondire esprit moko ya mabepe tambolaka omona mutu ozaki na baide moko ya bien olongo na poto awa so kotika na mboka wana makambo tout ebebi au community mutu moko boye et na yebi to soki diable akoti na mutu parce que papa saki na idée ya bien papa na biso papa Félix Tshisekedi ya koluka travailler na bana ya poto pour moi na poto ayebi déjà que babwa par pied na cité awa basubaka na balabala te awa zakaboy yango moni ka bengisaki bango na likanisi wana ke to travailler ensemble pour mboka na biso ekende liboso mais na kokoma kuna mboka ngo na yebite donc ba problème na ba problème ka. Merci beaucoup merci mboka ezotonga mate pona intérêt ya batu songolo kaka batu songolo wana lobby okumana bakoma ka suba na misala kaka ya ba travailleur to mona à l'époque papa na biso président Kasavubu général Mobutu o azalaki obetele losako après mikolo bana Kasavubu babandi koluka musala na famille ya maréchal Mobutu kaka muze Laurent Désiré Kabila oyo bazalaki komona maréchal Mobutu yende nzambe bana maréchal Mobutu bazopanza mbongo partout après mikolo bana ya maréchal Mobutu na famille ya maréchal Mobutu bakomi koluka so misala epa ya Joseph Kabila après Joseph Kabila pe après mikolo lisusu ekokende tokomona pe bana na bango na ba famille na bango bakoluka pe so misala na ba famille mususu donc tosenga mbongo ya mboka boye bakotongela mboka mbongo ya mboka boluka to partage kango ata mwa mieti po makambo oyo abandeko kolela oyo ediminata mwandambu ekosala biso bien parce que lelo bokozala ana bosimbi pouvoir na ndenge nyonso mais era pouvoir ana ekweyaka kaka mongamba wako ya sukozwa pouvoir kaka famille oyo peut-être nyokola biso lelo po edondwa na mbongo kaka ba famille wana bayaka sukoluka misale pa bangamba donc mokilango etuna akabwe de quoi sert boto kozwa ka mbongo na biso te totonga ba autoroute to bongisa social ya bana mboka ekosala biso toujours bien alors syndicat tozo continuer na biso na émission na biso tomonaki po kendaki kolela awa okikolela kuna na nini place bapesaka mikandana c'est Gérard kuna lobino ba changer mindele mukanda ekomi pasi jusqu'au kuna na Gérard ozasiko nani mais ndeko Ken
awa na poto mundele pesa mututu opportunité donc soko na pesa ya romona ministre omona yi il suffit ka zwa temps na yo kota requête na yo ya ndenge ya bien avec ba raison zali valable okuta na ministre boy facilement donc ngai nazwa ki likanisi wana ya ko kene na CGRA awa na Bruxelles c'était parce que na moni bandi onanga ebele awa na poto ozo souffrir c'est tout problème ya mukanda na yebi passe nini ezalaka na problème ya mukanda ndeko ken est-ce que biki bande ko belé awa ba mitu beba bango ka pona problème ya mukanda ya kozwa mukanda kaka parce que mutu azaki na kisasa ayeba kini makambo ya mukanda te kutu makambo biso carte électeur tu soka ebungi au fond na yo ata 2 mois 3 mois une année état lioté mais awa na poto eza toujours il faut ça là en ordre donc ce qui fait que ozomona na pasi wana na moni bandeko bele bazo souffrir pona makambo ya mukanda lokola ngape na yebi ndenge nini basala pona kozwa mukanda yango awa na poto yo sikoza nani na makambo ya mukanda bon nazali muto yo na zaka simple mutu ndenge congolais nyonso aza awa na yebi te zaka ba courage otobenga na Kinshasa ba courage ya boudin ndezo tambusa okuna yefsanga siko rôle na yo eza nini na place okendaki wana déjà na bandeli na poto awa na kuteni na ba grand avocat oyo basalaka makambo ya asile et puis omoni tango solana avocat batobela kansaka soko yé na poto avocat ne mutapesa mutu mukanda or c'est faux mutapesa mutu mukanda eza avocat ezali mutu yo moko soki otali la plupart abato bakena kosamba omona ke mundele aotikela yo temps osambi olobi makambo na yo nyonso par après tango silisi akomi sikoyo kotuna ba question kaka par rapport ya makambo na yo kaka par rapport ya makambo oyo lobi na ye abande bandeli so sikoyo te ko non ko bandelisa te makambo oyo lobi na yo oyo lobi sikoyo yesu kana kati wana non question bimakana ba oyo lobi non très bien ça dit kama makambo oyo lobi wana ne yesiko yo mundela bakeno yo lobaki na biso ke tango zali ko ya na coin omonaki mbwa tango omonaki mbwa après yo okimi okiko batama exemple on azo pesa mais siko yo tango yo okimaki wana na nzela yango bato zaki peut-être boni yo lobite bato zaki peut-être deux personnes maintenant na deux personnes wana mundele siko akotuna yo bongo ba misu wana bakima kite ote bango bakima kite bakima kite pourquoi kaka yo ne mutokima ozomona donc ça ba question mon abi ke mundele za to côté pratique donc c'est ce qui fait que tango za liboso ya mundele il faut vraiment koyeba kusolola na mundele parce que biso awa nga na poto nazali muto yo lelo jeudi nazo aider ba congolais belé nazo aider bango na tina nini na ba conseil parce que chaque congolais luka avocat na ye chaque congolais kendo osamba na ndenge na ye yo siko zo aider congolais na nini kaka ko kendo sala vidéo ba mona yo ozolo bande yango zo aider ba congolais très bien mais ndekoken est-ce que biki a en Belgique bazana système moko soko ye eloko liboso ba ko luka ba pesa avocat ba benga ba avocat pro deo na France ba benga bango ba avocat commis d'office osala ka ba vidéo net mutozo bina est-ce que eza théâtre okenda ko sala très bien o trouva marambo kenda sala kuna za ba théâtre ou bien za marambo ya série ya vie ya mutu mais ndekoken au moins na vie tant ozo expliquer batu biso ba congolais mabele apo mati apo simbi mutu wana siko ata mutu ata kutolo ba makambo ya solo batu ba Holanda yo zape na public ezolanda ba page na ozo publier makambo est-ce que ba retrouver makambo zolo ba ateza série est-ce que mutu onde mageza série mais ken est-ce que biki na mokili oyo tozali batu nzamba sala biso apesa batu mususu maloba apesa batu mususu misu batu mususu bazangango et là batu mususu à partir de ba geste na lo sala wana baza ko sepela neti la fois dernière nazaki na midi nazo bimaka ka boye na nini na ascenseur na bimi na moni mwana mbali moko atie et ça tout ça mon ami mais ça le cher de pour na bi oh mais c'est quoi ça atali aventure yango yeyo
Aventurier, t'es prêtre. Ah, papa. Fils de l'homme. Prêtre. Prêtre. Parce que, dans ma tché bongo, non, la telle la vie. Oh. Na longo le chapeau pour la telle la prêtre dans Sounini. Non, regarde. Ayambe. Non, pas ça, Lini. On a pu ça va. Ah, baba. Alléluia fort. Donc, c'est que on est dans salaka. Il y a un bateau, mouton sous soi. Le téléphone. Zela o veste ni. Papa, tout ça m'a remonté. Zela dans le bibo hein. Na ele bilambate. On dit que chaque vidéo ça la so celui-ci na suka au présentateur biso griffe la mbola tu es bien ngo. Ouais mais ce que lelo na eli bilambate. Lelo na yeli makambo bana mboka. Kasi bana mboka okenda conseiller bango na Facebook. Ah oui, mais na eli bilambate. Ba pourquoi na suka di solo no obimi. Faut expliquer ka griffe. Non. Na lo barake on est trop propre, c'est-à-dire qu'il est propre. OK. Au monde on a des fois partout, toujours propre. OK. Parce que déjà, on a poto bundela ebiki Congolais za muto aka propre. OK. Congolais aza muto yo azaka propre. Mais na dina zong saka yo na question oyo to zalela ki pona makamba c'est Gérard. OK. Parce que nga posta na ngezake na aider bandeko bazo ya. Ba ndabiso ebele ba Joël Salambe ba Sœur Pauline Lumumba Mbovio Gikingombe ba oncle Patrick Amisi bato baza ebele ba vie luzo mbata ba Holanda biso baza vraiment ebele. Rôle na yo kenda jouer wana ya kosala ka ba vidéo liboso ya porte wana côté wana nde na ba kito solango vraiment. Oui parce que moi na c'est Gérard wana. Déjà police ezalaka wana na pekisi mutute. Mondela qui parle. Ouais amoni non. Ouais amoni qui a na makasi. Non, Mondela c'est pas ça. Il y a certains endroits tu peux pas filmer. Pour filmer il faut ça na autorisation. Même na poto ah ezana ba mbata mususu ko filmer té sans autorisation na ye. Oko ka mutu photo té sans autorisation na ye. Non, ngaso na kendaka so omuna kanga na kendaka kuna na lukaka na comprendre nene ni jezo kende po na aider bana mboka nanga. Donc ce qui fait que na l'accent qui place boboka ngunda ah na Bruxelles la plupart ba ndekopé ba talaki vidéo wana ba sepelaki ba komela kanga kutu lelo kutu deux ba komelinga que non mais boboka ngunda na zu adresse na tineli bango donc ils quand même musala on a sala pour na bana mboka nanga je le fais pas pour na gagner Tony on se aider ba to combien de peu bandi ba démarche ebele ce que d'avant naïda na ba conseil non naïda na ba conseil que ceux qui derrière mutoye oyo ko boka ngunda la première des choses a na poto mundele akanga mutu comment tant oyo on a procédure ya ko boka ngunda ba osala tout ba piso amende déjà mon amende tant ba pesi mutu amende on est qui directement parce qu'il y a des amendes qui na casier judiciaire ya mutu par ignorance yo fandi tant comme ce ko peine pour ba peso mukanda amende on parce que ils a comment au moins même avant pas passer à mon nationalité. OK. Ba dossier tout au moins il n'est pas procureur. OK. Procureur à tout la police. Mon ton nini. On a grand prêtre. On a donc gang à film. Ba compliqué yo. Ils appellent ndenge moko na ndenge ya mutu azwa mukanda. Ba appelle ça amende. Non. Mundele tant oyo boka ngunda. Bande on a tout bozo la procédure ya asile. Boye ba yango ke a na poto. Aux en France, aux à la partout. So déjà oyer au bois ngunda il faut pas payer amende neti na Allemagne oui bien Allemagne est un pays où ils a raqué amende c'est-à-dire que bacha loi moko boye ba tebele ba baraté au romona au côté na poto ba ebisi yo ke au côté na mboka na bango illégal déjà ils a prendre ba bloko kanga ba mikanda ba tebele surtout en Allemagne bande ko bele au mona ke non tant bazo bengi so na immigration ba au côté ndenge nini o te na passeport boy o attends on a visa o te bona boy tant que passeport on la kisi bango te bati na na police na bango ya renseignement ya mabele quoi à partir ya kuna siko ba on peut so amende na po écoler yo ata ongo za mukanda mikanda presque tout o biso tozwaka je peux dire que et utakana police na casier judiciaire ya moto so les gens ont un problème ebele na police aux ont un problème ebele ya parce qu'il y a un poto mon nom na vie na ye na bato mususu ba poto amoni ki a comme poto ba moko
il faut alata bien, il faut ba mona pe que non azali, surtout pe que a pe vi yango pe comment les loke so salité. Pona ozala bien na poto za mukanda, à partir ya mukanda ozwa musala, ozwa mbongo, osala makambo belé. Siko mutu wana tango ya ye amoni ke non, il faut ba mona ye écouter ta musu na moyibi. Oyiba lelo lobi lobo kuna me bakango kaka. OK. Donc balobaka 99 jours za ya moyibi jour moko ndezaga ya kokanga. Siko tango bakangi wana ezo kota na casier judiciaire na yo. Siko tango kota na casier judiciaire na yo. Omona même pas ko defa mbongo na banque. Parce que ça a mon candidat. Même pour que nous connaissions bon na banque, baso senga yo, pesa biso nini casier judiciaire na ote, tindela biso nini, mon candidat ezola kisa mode vie merci na yo. Siko soki yango eza na tâche. Omoni ke baro peso mbongo te même na misala. Omona ke okoluka musala, après par après basenga bino pesa biso nano nini casier judiciaire na. Donc isa ba biloko oyo. Merci beaucoup syndicat. Tu ça la deuxième partie prochainement parce que ma solo sola et ça vraiment ébélé. Tu sola pena magambo ya ba détail magambo pena mikanda congolais procédure nini esenga pona mikanda na poto boye problème ezate esenga to ça la ngo pena émission problème ezate. Alors conclusion nini to kozo pona lelo conclusion to kozo pona lelo nga par rapport à la musique pour tout le monde qu'on a biso fallait pour papa zobeta le 25 novembre ouais ya ngona le 25 azobeta na Paris les grands habité conclusion ni to kozo par rapport ya bande qu'on a so ba artiste musicien oyo bazobeta kala mingi te na Europe mais Ken ozo insister toujours sur la musique. Non nga lobi pona ko conclure ma solo la conclusion oyo faut tout nanga ezake conclusion nini oyo yo ozui pour la communauté congolaise. Moi, je suis là pour ma communauté. Ok, merci beaucoup pour la communauté congolaise. Voilà. Nous, le appelle communauté congolaise de côté. Donc, yo, ça se passe quand on ndoule. Nyonso na tu na yo, eza lié quand na kati communauté congolaise. Non. Omoni, moko, soki tozolo balikambo oyo ezali ya lutu to suka na lutu. OK, merci beaucoup. Tu vas conclure nini pour la communauté congolaise? Et loko to conclure pour la communauté congolaise bande ko nanga partout bozali na mokili boko talanga moko abino ndeko na bino misi manene Shindikana le jeune maître na pesi Mamu Joyce maman na Noa Mbote sika ozali na pesi Baby Lokula Mbote. Donc eloko nga na ko conclure en tant que ndeko na bino moko wa bino o azaka na poto awa ezali ke na bandeko oyo bozo ya poto sika botika koya kosombaka bangunda awa na poto mundele sa timbeli déjà bazo mona lisolo moko o mutu abeta na 1999 aya obeta ngo susu batu basomba apengunda mais awa parce que na bike mutu oye na poto oyebite obandela wapi osukela wapi comme koluka oloba lisolo et en plus congolais za mutoyo devant mundele boye la plupart bakokaka te dans lisolo moko ka même histoire mais batebele ba répéter même histoire batebele ba répéter mo histoire na ba forme siko mundele za na mayele ya comprendre comment mutoyo lisolo za kida ya 1999 yo sikoyo okoti poto na 2020 donc bangunda ane za la rappel li solo ba créer le après yo que solo la ya bongo yo baraté yo baraté voilà donc ça ba masolo yo ke mutu et puis atekeli yo ka bandi moko boy akoteka lo pe bandango eloko oyo za ya yote OK ezaka ya yote parce que au mona ke mutu soko za na eloko oyo vraiment que eza ya yo ya kati histoire na yo ya yo vrai tu vas l'expliquer na parce que mundele basamba pa ya mundele kana na malobate basamba pe na elongi pe efundaka il y a des gens quand tant azo loba mundele azo tala façon ndenge azo lobela azo sentir na que non mutu azaki bien touché mais ya mutu mutu azo loba ba tuno bakomi c'est tout bana basi et belé musuku to mwana asubi nas moi buya o suba nini parce que na ko na ngate na immigration zela awa na ko na Allemagne na okota ti na immigration allemande voilà peut-être même si na kilo ta quelques vidéos na ko senga ba filmer place congolaise au samba na ko tindela yo yango o la kisa bandeko batala comment congolais sambaka donc o senga bandeko oyo bazo ya poto sika bazo tekela bango histoire de ba histoire o batu ba kendo samba
mindele batimbeli mindele batimbeli yango ke eza ba même masolo yango moni ke lelo na Belgique Congolo ba pesa Congolo sur mukanda te ya ngunda. OK. Pourquoi? Parce que ba remarquer que li solo moko na donc le coup on mundele da soki yeno lelo kosiye lobo kosi lobo donc lelo ko moko mais ko tchaka mundele te déjà mutoyo samba epananga attendez to ça l'émission soko betaka li solo lokuta na comprendre que makambo eza lokuta ya solo pe na comprendre que eza solo parce que li solo lokuta ba ko ba de poser question na ta difa nyose eza na mutu. Très bien. Très bien. On se comprend? Ouais. Parce que so kosi lelo lobi babandeli so esusu o luka makambu ya luka. Ah ouais. Donc en tout cas merci beaucoup, merci na bande ko tout bolandi biso. Habité. To conclure na biso a lelo. To conclure a lelo mais ça moi ba tout peut faire non, pesa bambote rapidement comme ça to boucler na biso. Na pesi mbote na nga na papa na ngai oyo na lingaka mingi. Koko ya bana. Papa Ousmane Kakimbiko joue gagne. Okay. Mbote na yango wana na pesi mbote na ngai na batutu bakotala nga na pesi mbote na nga na Marez Amisi na pesi mbote na nga na Liza Amisi na pesi mbote na nga na Fatou Amisi na pesi mbote na nga na bandeko nyonso tout et puis na bosanité maître René Nitou chef de terre yayo yango wana na pesi mbote na nga na la femme de l'homme. Okay. Centième dan. Yayo yango wana na pesi mbote na ngai na Rite Maria na pesi mbote na nga na Ribin na bandeko nyonso tout oyo bokotala ngai ya bino yango wana na ba OP na bosani toza toujours ensemble. Merci. Jeune maître na bino yo azali. Merci Junior Ramazani Tashima, merci à Joël Salambi le millionnaire. En tout cas merci na bandeko nyonso tout bolandi biso. Koko Arafat, Angel Moussoeli Makizembe, merci mon vieux Luizo Mbata, mon vieux Ogi Kingombe, mon vieux Nalbumbashi, merci na bandeko tout, bolande biso, mon vieux Luizo Mbata, Sœur Pauline Lumumba, RDC Monde, merci to Sukiana. Forza Italia Trésor Soki Drish da Costa Zingania ou dansant relax Papucho Matendele Audrey Amirich Héritier double impact Dialogue Mbala Foto Feti Eric Makona Basela Il reste beaucoup de scénarios Ekilombo le baron Matali Bokungu Joker Liva Lobaki